eboto papa na biso dia na futu yango tolobika ke ba makambo ya fiero inde yango mdezo ko bomisa biso ntango na peta ke setana lobi fier eze loko mususu fier eze loko ya mingi peto zo kufa nango vraiment yozo eza nango normal ke to sala ba fier parce que omoni ba papa tango ba bota ka biso baza ko bota biso to zala tout droit tala kaka na ko pesa ka exemple moke tala photo ya papa na biso do omona mama bota ye boete papa bota ye boete a bota ye penda tout droit mais na photo omona penda ke tenga mi penda moni ko tenga ma wana pe na kimukolo atenga mi ndengo donc ndenga tenga ma ndengo na peso ko kutani na ye atenga ma libela donc mukolo ko kutana na mama na ye mama na ko kamwa mingi parce que ko mais mono yo azana problème ça la problème tenzo ka fier mais problème yo kaka auto za ko loba o na bato ya Afrique ne baza ko kosa biso bato Afrique baza ko kosa biso papa eza moi passe mingi likambo uti ko loba bambongo ebele bato na poto babimisaka wa ezali penda au mona le mususu bala bia baza ko songisa mai mais mutu aza ko benga baza ko songisa mai na iye moko mutu azo yebise makamuna o baza songisa mai azo yebise na litoi mais baza ko koseleke aza na hôpital mais mutu e baza songisa mai yende mutu azo loba na litoi ke loba boy papa biso to memangambo mais ngana loba ko bien ke na biso bato za na poto tozala baumbu ya batu te parce que soto za baumbu ya batu nde wana nde comme il faut lelo omoni biso tango tozokola tozakomona ba AVC ba crise cardiaque ba malade wana tozakozonga ya ba mvwama soto tanga crise cardiaque wana tozomona kaka ke président mutakufi na crise cardiaque nani ministre mutakufi na tozakoyeba ngote ke no crise cardiaque AVC soko nini tozakoyeba ngote ke sa malade ya bana mike mais siko tala nano ke ekomi na ngoto kwa malaria nde tozakomona na kini omona kaka mutu tela sana malaria mutu passe ya bonabo mais ekomi na ngo bongo ekomi na ngo kaka ke omona lalo lamu na tongo muno ketengami donc eza na ngo ekomi na ngo susu teke ezaki maladie ya bamvwama non eza kaka ekenge kaka lokola nyao kokima mingi mabe parce que lelo mingi pe ekomi na ki mutema mabe ya kobwakela ekomi mususu mona penza ke ozomona mutabeli AVC mais yozo kanza ke AVC ya ndenga normal nzoka nde mutu abwakeli yoko bwakela tala ba niveau mutema mabe yango ozomona ke ekutaka biso mingi na ba mabe te parce que so ezo kuto mingi na ba mabe alors eloko na so ba yeko bwaka ngo lelo tokomoni bambasu biso totika bambasu te tozomona kaka mutu apoli lokolo mutu apoli kotel soko awa donc ba bwakeli mbasu moko donc azoko otambola te donc ba biloko moko ezali ke ezali ba phénomène moko ezoko ya donc grandeur ya ba kisi grandeur ya batamabe na mokili ba komi trop ba jaloux ebele lulendo oui mutu mosako sa lulendo na marque na ye eza normal azui loko na ye azo sala mo lulendo na ye mais siko il faut yeba nana sa pembeni na yo est-ce que ndoki to vrai mutu donc eza ndenge wana vie komi keba ndenge kaka redia yembaga ke ekenge lokola nyao na poto ekenge lokola nyao ekenge pe lokola nyao parce que biso na poto komi awa lelo ko kitape na kini bobu omoni pena ke bato aye siko na kati ya bato wana ndoki nani oyeba ndoki te le mususu yezo kanisa master moko boye mais nzoka nde leki na yo oya sotambola na yo grâce oro ya kosakana te donc monde komi nango keba ozoyeba te nani donc nani aye pembeni na ngai nani nazolia na ye nani nazozala na ye donc eza ndenge wana omona mutu gentil kutu nano bapesa yango te mais biso moko toza kokufa avant toza kobenda ba AVC pour ba problème ya bato Afrique oya sengi ozwi yango nyonso ozolinga osefere kaka ke oza nango soki eza nango te polo bakaka naza nango te okomi kaka non mpona fiere kaka wana ya mwa poto te bon nakotinela na fin du mois oyebi bien ke eza nango te siko ntango okomi kaka le 28 encore mpe bato ya Afrique soko olaki kaka fin du mois mpona ye abandi kobengo bana ba le 26 le 27 le 28 ti ayebi kaka ke non ezali kaka ti fin du mois na bokoma na le 30 déjà oso régler ba problème na ye alors soki yo komi na ba le 28 okomi okima le 26 okomi okima parce que yo olobaki te le 30 okomi okima oyebi ke kokima wana ntango ozokima ale mosusu susu abengi oroyebisi ke te eza te oyebisi kote mpona ke non tantenga jour boye oyebi ke makambo wana nyonso etondi na motu mais ntango eza komato na motu oyebi explosion wana lere kobeta sikoyo omoni kaka lobi nango na ntongo monoko etengami ekomi oyo te bato wana oyo baza kobenga wana ekomi oyo te yaya na bino awa koti hôpital mpona nini otondisi makambo ebele ozwi ya bakousin ozwi ya bayaya ozwi ya bacamarade ozwi ya tout le monde oyo ningaki ke ntango natikaki bango bakosouffrir
parce que na bato mosusu pe na poto awa ya na poto ka pona faire souffrir bato na yebite poto yo ye oye koluka vie na marque na yo mais ezana bato mosusu papa diana na zo biso na poto ba ya pona ko souffrir bato na ki hayebina ba ko souffrir donc ya pas souffrir à faire souffrir bato donc ya pona vie na yete mais ya pona ko faire souffrir bato bon talaka ke muto ndengo na siko azo zoate ozomona teke non ko souffrir wana 20 ans 25 ans 26 ans pona nini ye ndeka zo linga ko kitela eza ndenge wana te peut-être bato mosusu azui moi 1000 akena yi mosusu azui 2000 akena yi mosusu 3000 donc ba mona kana bango ye donc ata ye ba yebi kaka ye na eloko te mais aye kaka to monana mais siko yo telemo sali ba 25 ans ba otala ba bi ye pena mokola ko ya parce que papa wana na zo biso vérité eza ba mosusu ali pena que 25 ans 30 ans afanda pena koto mais siko akita pena noté yeba ke baza ko bombela yo ba yebi kaka jour ko ya na conteneur okoya na conteneur wana penda na kini bazo sele penda ke ba bi te wana penda sali ekonzo penda ya ekonzo parce que bazo calculer yo premier une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ti ba comme na 30 ans ba bi te jour ko ya kaka ba grand conteneur donc hier akozonga les sous-soutés mais tant ba mona ka yo kaka ba mona ko moto yo ye to yebi ye to $5 ye sera ye to $30 au moins papa possible ba $10 qui me pas master na ye mais yo siko 30 ans ba yebi kaka jour ko ya papa ba tu ba ya otalo na bandoki jour yo ko ya okomona na bandoki wana na vrai na ba oba uti na mboka ba yebi ke papa odon ye bango tu na ba oba uti na mboka papa na oyo yebi bango te okomona bango liboso lopango bongo siko yo yebisa bango ke naza na ngote okomona soko zo zonga na avion na yebi te siko mbaso wana ba ko soigner yango na kin to ba ko soigner yango na poto e kozala pasi pona yo o na kwa ko loba mwa muke yango ba donc na kokota lisusu na yo kana lubino eboto papa na biso Charlie Kashila na banzi na makambo o ezali pasi mingi tozali koloba ke yo moko oluki oye poto na ndenge na yo okomi pe na poto na lolenge na yo me ba famille ekabwani wana tochie yo moko soki tochie bato yo bateka lupango wana ekomi baka ebele lisusu bandeko tokosila lelo te muto bateki mwa parti ya lupango aye poto bandeko deba nango eza matata pamba te oteki lupango ba mama leki ba papa leki bazali lupango ndeko na bango batindaki yo na poto esengeli ozongisa lupango wana teza ya papa na yo na banzi bandeko tokota kaka na masolo oyo biso tozali nanu kokota likambu oyo yo moko luki oye poto me famille ekabwani mama na yo akomi na kati na Kinshasa akomi lokola mutu moko boye aza kolata te po soki alati bakoloba ye kaka mutu aliaka biloko bana na ye na poto alors mama akomi kobanga kolata pe kolia malamu alingi ndako babongisa te pona nini toleka nano pa papa na biso Don Pambu na sima soki ya lobi ndenga na kozwa maloba lisusu na yeba ko pasola mpamba te natikila bandeko eboto DCV. Allô? Toza kolanda yo. Na website so na kanga micro bien bon no kana tanto na ndo déranger bien. Na lobi boy DCV. Normalement likambo baki tango panza mpoke yaki likambo za vrai. Et papa Charlie Kashila auto fungula makambo susu. Omoni les promos ezat pa na biso ba congolais ani il faut to biye barake na kati ya vie ya moto ya lewele ba na kati ya vie ya moto oya ndimila nzambe ba discuter pe yaka mengelo na olobezali tangu basengi yo il faut ko pesa position na yo na loba ngo mingi na radio na ninga otatisa mingi oyo ngana sala ka malamu kenatasa ya mabe ngasoki mutana kinga bendi ngai phone leli nga phone nga maske na numero ndenge lingi so pour chana mabanga likola ya phone ya appel na ochana na ko yamba nga na banga nga te appel maske uti kisanga ni uti na ko yamba yo na donc na bo pete solo tangu to solo na yo ko senga mbongo na ko ebiso kinazana ngoti iliko bateke sona na poto nde synonyme ya kozwa. Non, na ko soki na ngote te mikolo na mbongo te c'est tout. Pourquoi to ki ma ba téléphone to ko maloko na to na ngambo abato.
talanga na lobango chaque fois na radio nga na remixer à part maman aboti nga na remixer à mutu moko sero abengisanga c'est tout pour na koma na poto na bi donc sero yo akangi pena mbongo na ya bengisinga asenga ngango kutute na retour donc sero alinganga na benga to mama ponanga et na pesa ultimato mutu akosimba ye asimbinga directement pour mi ba osofu pena bakina bazali nzamba salinga grâce kina koma quand même na poto. Et bon, si quoi, nyongo pe, muto abengisanga loba teke zongisela ngambon. Asenga ngelo gote, si quoi na kini pe, na teksa lupango a mutute, na so pe mbongo a mutute na yiba na kima poto na wape na nyongo a mutute. Oso comprendre. Omoni shu moko desive, ndega to so makambo, na kota na Top Congo na radio aki, na bina maonga bi, mututu na poto a combattante. Il faut bien landaka bato yo bandimi ba s'engager na iloko wana po abundela ba Congolais oleke aner na bino ke na kanga batu tout mitif donc na mona sens aner na bino za na pour na bino ba travail raté eza normal joma lo binanga bino ba ga boy so lingo ya poto bani ko préparer de nzela bino tout bana poto ba combattant bino tout na zong senga la bi mon frère je pense que otanga oyebi eloko ba bengi groupe pour s'adhérer na groupe il faut ondima ndeki ba mbazo tambolela donc ça veut dire que ngai inde na abona beti plus de 15 ans na poto na zonga na kinité na yoka soni na ngote na yoka machacha te pona na course na mutu te bate belé to na bango to ya poto DCV bakenda bakini basala ba tour ebele ba 10 tour 12 15 tour na mona ngena ngo normal so ma sa singa lo bazo kende kina mona ngo ya normal course zana mutu te ibongo siko appel moko uti na ba Congo kuna na mayombe bazuni meona nga ba benginga na ko izwango pena na bokebi solo na yoki bango pena na malembe solo tango asili tie mwenga ne na boy donc kolo solo pe wana sa koti mama I get bambote mini na yoki bana bokebi solo na isi mwenga ne na boy ni koloko même ndako ndia boy mère mutazo futa yango donc na zaya mpiaka ya kosakana te tango pesi e piaka na yo a comprendre que na poto pe souffrance ya laka mais ma besi ko ngala mona Lucien Ndende papa Charlie alobaki babenga papa DCV boya yambi boy nana mo Allemagne na zana koto ya Belgique woni pona radio banini na kina mo ba coopération moko boy bani mutapo ya kina hivi yake radio wana papa yambaka batebeli na kata radio na moni oloko ikotsa ambo oka ebite radio salama ya volontaire eza bilomo ba charité papa DCV kumtabomaka air na papa DCV zonga ba bengi ti mikona na France zela so na zongi na ko rappeler ba province comme mi balé nyonga mi balé bataki so pesi promesse les 20 de papa Charlie à lobby alors on a toujours bané les 20 là il fallait rappeler nga na zi compétente il les 14 déjà zo benga yo na niveau moko donc acha on attend que oloba keba 6 jours etikali donc promesse ngé koka oko ça a été yango moninga na lina pesa conseil na biso ba oyo toza ko kendaka na kini to mi pesa tendance lokwa net ndenge to sukula na kini chaque jour mwana même sous na hiver azoka tenema i mukolo moko asuko na ete mais na kini omoni na tongo asukoli a beti teni mususu na pourquoi ba beti teni mususu ba kenda kini ba miyebi nde bazana e ba o ba kenda kini bango nde mutu ko sala biso ke vie koma pasi ya biso po kenda ko lakisa kuna ke chaque bilamba balata na fête ya kuna koma chaque jour de soka bimi ya beti yango alors bo tuna pe bato ba kenda na kini wana po ba lukila biso makambo pourquoi ba kenda te ba fana normal biso to vanda ka que aussi pe bilamba na ndako vandela awa bolimbisa omini na kini aussi pe kito cheli bando vandi otambulo kwa mutu nyoso na ketch na yo so comme peut sortir za to vandi na yo mukola sorti pour la ti costume no kei mais tra papa Charlie papa Congolais so ba kena kina zino kwa fakati si ya bien à la place wa costume nyoso ndiri kaka donc saka bana quartier la nyoso abeti costume na tongo mususu na poka robeta mususu tandis que na poto au moment na relax sketch na bien ou bien survêtement azo de la fête et banda alors bato abongo nde bango bazo ministère ba problème ebele DCV alors pour na restructure na roba boy jalousie olinga te poto pesa biso synonyme ya kozwa mama kulutu olinga te na ndinga biso babantu ba pesa ba mususu babotami ba pesi valeur pa banoko ba mususu ba pesi valeur pa batata ba lobela bana na yo
ele ko déjà kota tabiso zaka bilo mona tya bokoko esi vandaka nyontolo ba ke culture mususu ya mabei awa pa mundele azana culture na ya ko vanda ina bana ni na bana nazo compter même na bana wana te ou bien bande ko ba compter na bana wana te mais biso bokoko na biso pe ya eloko moko ememi biso pe na babiloko wana ya komona ke noko akolobela bana wana ana droit likola bana wana ifale la bana wana tandis que mbongo noko tanto na banzoto ya bana ekota même pas ata caleçon oyo bandaki ko yaki na ba elastique mo ya noir na kati wana bandaki ko kanga siko pe na so sombi tai na ote wa mwana mke mo benzo kango makila noko patikali ko sombela ngo neveu benies na ete metanga komi na poto akomi ko cha liso moni kindoki place ekota yango wana eboto desive na zongo sema dokima. Merci pasteur Odompambu pe bandeko bozali kolanda biso na thème na biso ya kitoko oyo tomemeli bino tolobi yango pe tozali ko répéter na bandeko bazali kolanda mama boti bana na ye 9 to 11 to 12 ya boti alors bandeko mwana aye poto abengisi bandeko oya ye bandeko bakomi mama wana komi isolé na bandeko na ye moko parce que soki ale malamu bandeko na ye aliaka kaka mbongo ya bana wana ye moko bana wana balatisaka ya bongisa lopango biso bana na biso ba progressaka te ya kanga tout d'abord na banzi makambo obolobi awa bandeko bolobi bino nyonso malamu me ba mama bato ebele na kati na Kinshasa bakomi bandoki pona nini soko tali na famille na bino mobimba Charlie Kashila kaka bino bato bozali na poto sikoyo mama kulutu mama leki noko bango tu bakomi kokanga mama na bino ndoki to papa na bino parce que bino kaka mutu bozali na poto bana na bango ba progressaka te bana na bango basala keloko moko te kaka oya yo bandeko eloko nyonso bino bokotinda na kati na Congo tala ndeko moko na kati na erreur na mboka ya Belgique bandeko na elengi ya kobengisa ba mama bandeko na kati na Belgique lokolo ezalaki concurrence bandeko abengisi mama na ye aya komona mikili ya poto mama lera komi na poto bandeko akomi kaka na poto bandeko na kati na Kinshasa bandeko tu batomboki biso tozali na bana na biso awa omoni kutu Charlie Kashila ya zana université omoni oyo kutu asilisa classe olie kutu odo abengisa ye azako bengisa mama mukolo bongo aya na poto po azani ni mama na ye bandeko motu ye moko ye poto soit mobala bengisa kiye abengisi mama na ye aya na poto alors famille ya mama na ye batomboki na banoko na ye pona nini abengisi mama na ye na poto pona nini abengisi bana na biso te batanga classe soki abengisaki Diana na poto soki abengisaki Iget na poto to papa mbala nde elinga kosala bia abengisi mama mukolo bongo okeno sala nini mama bongo pe sala akosala ne musala te kaka okeno fana ndako bandeko mabe koti na kati na famille mwana mwasi azalaki awa na poto akomi kobela mama azali awa na poto mwana mwasi akomi kobela bakende na ye na bopitali bandeko mwana malade eza komona na te oh mobali akomi kotala mama yaki na ye awa mwana mutabengisaki ye alors comment mwasi nanga akomi kobela malade ezomona na te bandeko or ke na kati na Kinshasa banoko ba mama kulutu basiliki makasi mpamba te esengelaki babengisa ta mwana na place ya mama akende mwana na bango pourquoi babengisi mama na bango bandeko bandeko eloba kulutu nanga zamboma bandeko nani atindi yo bandeko obengisa mama mama ye awa na poto bandeko ndeko na biso kanga mwa micro na yo ekezala malamu ndeko na biso na banzi ndeko na biso Charlie Kashila meka ko kanga mwa micro pamba te makelele yo kanate merci alors bandeko esika oto sali kolobake mwasi wana akomi kobela bandeko aye kokufa tango akufi bandeko mwana bato azalaki na ye malamu po abengisaki mama bato na kati na mboka ya Belgique oyo mama kaka mutu aleye mama mutu ale or ke mama azali kolela bandeko bazali kofinga mama atika kolela ye mutu ale mwana mama aza koloba mwana nga na boti ye bengisi nga koto nalia ye
nzoka nde ba makambo nyonso tu ewiti na kati na famille balobi tokotika ye lokola mwana ana kufi totika ye asala mosala kuna na poto alia lisusu bien na makolo wana ba rhumatisme wana totala malili ebeta ye bandeko mama na pasi ya mwana na ye asengi kaka azonga na ye tango mama azongi na kati na Kinshasa bandeko mama pe awumeli te mama ye kokufa mobali atikali veuve na bana mpona nini na famille ya kibondoki tolekana epa mama na biso igete mokonzi ya mama yolandi biso na bokebi mama na biso oyeba ko pasola lisusu mpoke na masolo ya mpoko malelo ye boto boto papa na biso ya solo papa na biso diana sulu futu de vous pertal na pesi ba auditeur ba auditrice nyonso bozali branché na 3 fois W radio lisolo bambote ebele na leki na kopesa pasteur Odon Pambu motema mère Nicole bambote papa na ngambala nkomi bambote ebele Charlie Kashila mwana fumuki mbangu elongo na yeme ikolo bampema diana sulu futu de vous pertal likambo ya somo temi ya makase kwei na kati na radio lisolo na émission séance été papa na likambo lobi ete koyana pote za lingambo papa ekosala ngambo ndenge nini moto yeko luka avi amemi ngambo na nani ayibi mbongo na yote biye na ya yemoko visa ya yemoko makambo tu service ya yemoko ngambo ya nini papa na biso espiko kokoma ya poto moto aye komi ngambo tango zali na famille bazali katikati na bondoki bato balingi moto progresser te na vie bato balingi tango tongo etali bino to bazali kotana na kata ndako tia rouge mapealité wala bango balingi mais tango moko atiempa akota mikina poto pour santé moi $100 bomela moi ni miliki na nido okomona bandoki ya pembeni ya quartier ya famille batelemi tango moto ayena nzela poto d'abord ayaka na idée ya komiluka vie ya yemoko mais loko tobotama na famille nombre tobotama na bandeko mbeli pe basi bali kosufi na mikiki ya Congo okomona mwali puta okangi to tindeli bango mama na yo mwali papa tata na yo mwa costume me bandeko tobengi ya mashelonge o tobenga ka batante banoko banakasi bangonde bayaka na semasi ya bondoki pona ko bebisa ba mutu azana mikina poto na maloba ya mabe yango esengeli biso wana mikina poto kokeba tolobaka ete zala moto ya prière pamba te yo tindi kolina yo obima 4 yo moko moto abota tata na mama na yo obina ka tata na mama na ngai yo noko otia motema mabe tango mama na ngai tata na ngai bayoka naka babotanga yo salaka tango babaki ketika mokumba na yo salaka mokoro basangisaka nzoto po bazwanga yo salaka omone sika bondoki papa so de SIV esike zaleli pamba te tomoni ete ba famille na biso o to bengi banoko na batata mwasi bangonde bazali kobebisa nalandi dilema mama moko bobeti tout à l'heure mama na biso à Paris lidi ya lobi ete mama na ye na mikina ngola balesaka ye kitoko solo kasi mama kuluto ye batindeli ye tala bondoki alobi sikia zo kebe ebele azu ebele tasalaki mosala na ye même na Biblia ebi wali ko sa atali ate papa moto aboti bino pi de 8 personnes a risqué mosuba ye na césarienne mosuba ye ma apesa ki makolo liboso mosusu ba ye ba pasoli mama mosusu ba sansebele basi ba botelaka moto a risqué pendant 8 fois mais moto wana soko ale kitoko solo e pesa meli ya kolia papa na ngai ibite mo yo tata mwasi yo kene ko comparer ke ondenge ni ya pesinga moko boya super c'est que meta tikali nango mamo sa saka yibi mwana yo te bandeko balandi asaki mosana ye amemi 9 mois na ba noze na ba bolola zemi na ba kosanza akangi motema boti bana ya yo nini bandeko balandi sila 3 fois du bébé radio lisolo to yo kakape na soni okomona kushima mutu wana otaki pata enkate okomona beta mwana na bota maki opesa ki pe lokote mena kokone yo lingi ozwa pamba te oto mama kurutu obota mwana mama nga wina boyo teme okoki ko comparer na moto a memi mwana 9 mwana libumu te papa na biso mama na papa na biso DSV pamba te ya sali mosala koleka
kolia na mikina poto ezali malamu mingi ezali ngambo te yango tobaki tosala katikati mabondeli tango tata mwasa bengi yo alobi na yoki sango tindaki kolinga na zwaki te ngana koyebisa ye naza nango te siko soki nazwi na kotinda kosala eloko te parce que za na yesu kati na yo yo komona okomi kolenga lokola sango akoli ndenge omona esili koyokana partout obandi kolenga odefa mbongo mpa masa mpo sombela ekoli otindela esabeli yo ozali kobanga kindoki na ye to ndenge nini asaka aloba esanile sans effet pourquoi pamba te na contribution ya biye na yo azalaki te mokolo oyo katikatiaki na Maroc amonanaka te oliaka mai na mungu ya pamba azalaka te obeti makolo azalaka te oye na mikina poto changer ba poto boni mingi mwana koti France esimbi te Hollande esimbi te akebo esimbi te batu banaso onosali ya azalaki te bandeko balandi bongo tango nzamba atie loboko ozwi mwa mokanda na yo yalobaka o te nde na moni yo pesanga na batu bazali kotindela bango mbongo baki o mama kutu mutu alobi soki asengi na respect tokopesa mais oyo akooblige pamba te mama na nga azwaki nakoyebise ke mama na nga aza komerita zwa mpo mokolo nga nabotamaka na césarienne yo te moto bapasolaka s'il vous plaît moto asali alia mama kurutu na kotindo me ko compare te pamba te césarienne ba pasola ka mama nanga cicatrice ala libumu na yo te eta libumu mama nanga bandeko balandi yo ko sa comparaison ndenge nini soko ye na comparaison o doit so le côté na jole linga na pesa yo na ba kisu supa mama nanga yi comme so yo su malam mais na compare makambo te pa nanga DSTV boza ko banga ba famille pona combien kutu sangola yako ya poto bombeleke parce qu'il y a un sorcier mon baby ici tango yoki yo poto ayoki motema mabado pe pesa ngai costume tango costume bezalité kamata bobele $100 pesa alia soka bebi ko te $100 mukeba na yaki poto taka peta sangote bimbi sangai na kape mwana mosana ote ngala yaki ko luka vinanga na sunga kabile za po obligatoire te soko ko la na yo ko zwanga tenga yaki na mbongo na yo amweke yo yaka na mbongo noko na yo amweko yaki na mbongo tata mwasi na yo oteka ko lupango abatu yango de komelio bololo kati na makambo na yo mais soko yebiki na kaskada kanga moko bale ba kenda ka bangola teka ka ba produit na ye ba deyare ba mekako ba mungwa azo débrouiller na marque na ye akangisi bien na ye aye na mboka fi diside aniati akomi na mboko ya mikina poto moto ndengo na kaskade na bela moya ngola aye ko ni portugais kana kite ba muitu brigade so ye ko liango yondoko omoni paso ya monaki alingi bana basi ya bangole kaka poazo esika akolala akaskade tango ya komi na poto lingo beta machine soki botabitala na beta 4 ans d'angola souffrance na ke komi kota basi musina kade na kota te kapona bomba ka mbongo tala bande ko mbale bele bakenda ko kota mbala na ngola okomona mwasi wakana kalingete me ka po azana ndaku ka nazala kaka po mombongo nanga na beta ka mwa bade yar nanga mwa biloko nanga na bomba yango tango kokoka na nyamukila nga na ke poto akenda ko ndima otumoka impossible anika ma porte a pangusa pandaku na munoko yo yebi pete abwitu bigadu baba bondia yo so yekoli yango bon siko tangu ya ye kitoko so na mikina poto yo tata mwasi men moto na fa tangela dele na Alexandre Ngola soki pona boy ko pesa sans problème te po pa ngana yo kena ki portugais oza ka pete na ina ndenge na pa na passe na pe o sala ngelo côté parce que Nzambe azali katkat na ngai na loba ojelo côté loko aka ko tangi koma mama na nga Susan na lobi ko duelo ko lisusu te po yo senga na comparaison pourquoi ta maman nga botenga yo taki combien na mona ta miliki na yo na yebi yo ka parce que maman nga lobi ke tala tata mwaslo yeyo est-ce que ngam na sala ki chose tata mwaslo non mais na ko edo parce que ça makile maman nga mais ko comparer te ko maman na zaki ota maman nga droit abota nga na passer tension mataki abona bima anyo kwa maka bakontie kuna basonde batiena babasonta ti yo zalaka wa o bandeko nanga toperaka moto koyoka bozoba kikatikati na milimo ba famille ba fenda katana Kishasa oza kutu na chance ba pesa $800 oza na chance sur télévision ya plan oza na chance sur puta yo oza na droit bandeko oza na droit te yo pete muto bimisa bandeko balandi papa na biso DSTV avu la parole pamba te to ali ko pela moto pela tanga baleta ali ko kwela ngana bandeko pona ko bana na biso
À vous l'antenne. Merci beaucoup. Ya solo mama na biso igete mokonzi ya ba mama yo timoli pe opasoli mpoke. Ah mama soki to benga kayo mokonzi ya ba mama pamba te yo yaka na masolo ya kitoko mpe otiaka eloko ezali na nzela na yango. Oh na makamba boye vraiment mama na biso nyonso mama onyati pe olimboli kitoko solo na masolo ya mpoko malelo mokile baby yo ye poto yo moko mama na yo akomi cible ya bandeko nyonso to mama akomi cible na quartier bakamarade oyo ya quartier bakangami bamopango bakolinga ye te ye akufaka nzala te po aza na mwana na poto ya solo ndeko na biso papa Charlie meka kokanga micro na yo po kuna na bana vraiment na banzi bandeko ezali mwa pasi nakoloba mwa muke na sima na koleka na epai ya papa na biso mbala nkomi mama na biso igeti landanga na bokebi mpo mona mabe ya bandeko ndenge ezalaka ndeko moko na kati na Kinshasa mama na mobali na ye lokola bamesana kaka kosenga bambongo bandeko kosenga bambongo epai ya mwana ya solo mama kulutu pe bandeko ba mama kulutu bazalaka méchant mama kulutu akosi abengi lekine ya mwasi alobi en tout cas ngai wa maladi vraiment ya kosakana te aza koloba na kolenga nyonso tu mama tali alobi moye te likambo te nga pe na sali na mbongo te bandeko zela na benga ta bana balukela wata mwa quelque chose oke na hôpital mama wana bengi bana na ye na kati na poto mama wana bengi bana na kati na poto bandeko alobi mama kulutu na bino azali gravement maladi bandeko bolukela ye ta mwa 50 mwa 100 bopesa ye kende na hôpital sino te bokozanga mama kulutu bandeko mwana na poto atali na poshi mbongo ezali te alobi nakosala nini alors tika na benga ndeko moko azalaka na hôpital awa bandeko na signale akende kozwa mama kulutu bon mama kulutu lokola sololaki na mwana na poto yebi bakotinda mbongo bandeko ye kuna azwaki molangi na ye ya bulali mao azwaki mwa kamundele na ye bandeko na kwanga azali kolia mpo ayebi ke mbongo ekolia bandeko tango oyo badokter bayaki na ambulance mpona koya kozwa ye bandeko ekomaki problème na kati mwana wana yokisi ngai soni nga na koyi kokende hôpital ngai moko te bandeko epesi problème ya mama ya mwana na mwana oyo azali na poto na mama kulutu na ye mpona nini ngai nazali kobela akopesa ngai mbongo te ye atindela nga ambulance mpo nga nazali mwana moke mama na biso egeti tala makambo ezali kolekana tokende nane epai ya papa na biso mbala nkomi toyeba kopesa ye maloba ye ayeba lisusu kopasola mpoke na masolo na biso ya mpoka malelo eboto matondo nakopesa nga maloba nakanisi boza kolanda nga bien na kimia nyonso papa na biso napesi mbote na moto na ya mbokuna na ngunduka pe na bandeko nyonso baza na émission na baye baza kolanda bazwi ndenge ya kokota te napesi bango bayenge ebele likambo na biso sijo na ye kokutana nango lelo malgré mwa mikolo ebele namonaki te boyebi kaka bamboka yango ezalaka ndenge nini sijo eza monene me eza monene te eza moke nyonso oyo eza kaka po tobosanaka mbangu oyo elekaki tokomi kotala présent tozwi présent lokola yango nde suka nakozonga nsima mingi mpenza te nakozonga nsima kaka moke bolimbisi ntango biso tozokola ezalaki na kanisi 2% ya bato bazali kokima pa noko po akende kozwa mbongo soki ndenge nini papa nyonso azalaki na mesure ya kolesa mwana na ye mama nyonso azalaki na mesure ya kobokola bana na ye kasi noko nyonso azalaki na esengo ya kende kotala mwana ndeko na ye po aza mpe na mwa eloko na poche ntango akoya boye noko ye atiki mwa eloko tata mwasi nyonso azalaki na esengo ya kende kotala bana ya bandeko na ye po ayebi aza na mwa argent de poche akotikela bana
Owana nyonso ezaki bilembo ya lolenge oyo biso tozalelaka. Tozalaka na jalousie te ya koanvie loka moninga po o moninga aza nango yo po za nango. Kolia ya pamba oyo bazo beto fimbu po lia. Makamu nyonso ezalaki normal. Ata so mwana no yake poto muta koanvie aza te. Tout d'abord kotinda mwana na poto. Yo tata muto ofutela mwana ndako ya kofanda ofutele classe epai yake na poto. Alors batu ba préféré ko na Kisasa. Soki totali lelo oyo vito zo mene lelo oyo na pasi oyo toza nango lelo motema likundu ekoteli batu. Motema likundu ekoteli batu komi kosala nde ba pasi oyo. Me maladi ezali te poto yinana. Mema plutôt likambo eza wana ezali to yinana te. Ya koluka ba raison songolo mpakala moto nyonso akufaka. Ato kimi soki epa nani okokufa. Soki to yebi to kufaka to milengela pona karma na biso. Soki to yebi ke to yape to kokufa to lukela yango ba raison te. To bongisa, to tande bolingo. To sala, to yeba ko kabola. To yeba ko zala. Soki lelo mwana na yake poto bandeko no ba inyo bataka che ba inyo. Eza faute na bango te circonstance ya moment oyo. Iyaza na pasi ekotaka likundu. Na likundu wana koloba maka mabe. Omoni. Donc kita biso sigo to yeba nini tokoi ko sala etumbani tokoi ko bunda il faut to longola liboso pasi wana afin que situation oyo esila. Totika ko belela na ko belela wana toza ko ye eza lokwa tozo kamata petrol tozo bakisa na moto tokanti mai po eboma moto. Bato mususu ba otikala kana na pasi bato mususu bakozala na mwandambo ya bisengo o tokoma koboma na tito sili biso nyonso ti biso nyonso tokoyeba bato ali kundu na yo mutolobi mama botinga 7 mois kasi tokotala pe mama boti 7 mois mama wana koyi kobokolo te tata kimi na ye po aglisa ika mwa mai na kati kuna esali yo te noko abokoli yo kasi ozalaka pa mama soki noko asengi yo eza problème aussi sela maloba te noko pe oyeba mwana epa akenda abuka loka tobuka manga na Kisasa to na mboka te asalaka kosala pozwa olembeseke tango ozosenga soki ezali okozwa soki ezali to okozwa te kai totika maloba oyo ya moto totika maloba oyo ya mabe oyo ekokotisa likundu kati na biso afeke tobomana toyeba kobongisa na biso tozalaki toliaka biso nyonso lisanga toliaka te ndako na mapango mosusu bazali na balocataire kutu bakoti na bango na ndako munene epa na biso ezali kosalema koliale mosusu na balocataire na biso bayepe na mama okabola biloko sani adouble na bana balocataire omoni alors bolingo wana nde ekokolisa biso eno pa tozala na likundu o bana na ngate ozi biloko koboma na nsambeto o bana bozi biloko sali boye tosali sanaka mwa mbonga Minerva musika mwa pasi kende pa tata mwasi na mina teka na zando opiao mwa musalo kende ko lukozwite kende pa noko na bino a recommander yo boye kasi tango ozi mama lobi ngai ya komo tutatolo papa lobi ngai ya komo tutatolo abosani ke ezaki yo tindambu nga na tindambu eza lokola na kobomba mokolo nga na okoma na pasi bakoyi kosalisa ngai alo totika kotuka na bamitonga totika kogango ya okauka mongongo pamba tobongisa nde babaviru wana tosala en sorte ke tokoma malamu moto atala su moninga te po o moninga aza nango na ndako ye pa aza nango o moninga azwi soki alingi yango ye pa okende osomba kasi ya kotuka na wana osala biso malamu te teme eza kitoko tozonga nde tozalaki tozonga plutôt ndenge tozalaka soki na pusani su musika omona ke
eloko moto ezalaki te biloko nyonso ezali ya biso kasi mpona kokanga maloba te na suki wana matondo eboto na banzi bandeko eboto mingi bolandi ndeko na biso mbala nkomi tomeka nanu kozonga epai papa na biso odompambu to yoka ye topesa ye nanu maloba eboto eboto desive nasepeli koyoka mbuta na nga mbala nkomi mikolo ebele napesi yo bayengelele ndenge yo moko olobaka oyebi desive papa mbala nkomi papa na biso oyo ye mpenza muta bokoko elata ye makambo tozosola awa eloko ezoboma bafamille ebele ya makambo papa mbala nkomi azoloba papa mbala nkomi bolingo oyo bozalaka na balocataire na bino yali bolingo moko sans profit saweliki bozokabola lipa bwana nango me biso bakutime na biso ezongisi biso oyo ya bokoko wana oyo tozopesa noko valer koleka papa na droit koloba te mutaboti mwana na ye kote mususu bapesi papa tata mwasi valer koleka même tata biloko mwana ndenge wana ya biloko ebomi pourquoi na yokaki mama iketanga sala intervention na ye malgré que tant yo ye azokumba kozala toujours ferme na koyede kaka mama bon oui na ko condamner penda te asa na raison mais to boyi te mtema malamu ekoki kozala mais comme teme pesama ki ya koloba ke li felo biso to comme na poto comme ba problème asa na droit pona komona ke bato mususu so baza ba ingra na ba famille po ba ingra baza ebele o mona penza ke papa oyo aboti yo azwi tanto mwana wana na âge ya 1 année ou 2 ans akolisi na mbongo na ye akotisi ba classe na mbongo na ye aye kozwa vie tanto pe aide te akaba peta $100 rote me batandingi wana batelemela bato yo kako baida bango yo kuto aide te motelemeli lisusu yo ba pomme to sola awa yo mona ba retour biloko bonge salama au moins mutuso agir avec te natika nanu boye yepe atikala nanu kuna na ndenge na eto sana mvi na ndenge nzamba olinga tokumbela biso eza ente papa na ngai eza ente oyebi ba misusu bakola pe balia mbonga banoko te noka sombele ta mwa kilote pe alia pete bazali o papa kaka mutakolisi bino boyebi nde bokenda bakenda congé te boyebi nde bakenda noko ayaka kofuta minerval te papa akolisi bino tina suka ebona famille ya bongo pe ndenge otoloba ale so mona kokoma na poto bi akomi mutu na vie ale après noko andi ko décider non omoni ko bokola mwana yali kelemba te mais yali kelemba te papa na nga ndenge olobaki intervention na kitoko mais loko nga na zana d'accord na yo te tango lobi noko azoko ko investir na nzoto ya mwana pona lobby ba aider ye wana komi profit o sala nga avec profit to kabaka ya na sincérité ya mutema na biso tant azokaba na biki na profit na sima na yango te oya kozala ki yo sali zo sala ndeko ya bana ya ndeko na polobi o comme référence na salaka boye na pe na droit liko nango wana ya blomo eza propriété il faut to boma ba culture mususu ezali ya mabe to boite bokoko na biso ezali bien mais neti ya kopesa valeur na noko po noko lo bazoli devant ba lo bela mwana pa mindeli to mona yango te to tika na muto asufra ki na bana na ye aboko li bana na ye akomisi bango ti likolo bakomi batu aliana mbongo bana na ye yango na tobengi droit ou bien tobengi na kobenga na côté musu na ko bandeni tobengi donc na responsable voilà responsable ya masolo wana mama na papa bana ba responsable masolo wana et soti mwana bimi libanda et ça aza obligé neti nga aza obligé te ka be bande ko ya mama na ngobe ya tata na obligé te na ko sala ngo c'est pas une obligation na ete ba obligé nga il faut na sala yango non iloko ifunga na sala ba papa abotinga mama na ngani na ko sala ngo parce que bande ko ngali onga la bota na bande ko papa na ba bande ko ngate surtout tangi bena ndemo ya bien ba bande ko ngate parce que bota mana tata na nga iko changer kombo na zi kombo ya papa na tanga sali famille na mama na nga mais c'est comme toi babantu tout son sa bolingwana na ko kabela bango mais c'est comme obligatoire bonda ko utiliser comme quoi cheval na bango la pe biso pe bataboto ofa na pote photo zape na moi dit to ba non tant bo pesi pouvoir pas non ko kindokinyo songwana soka mutu mabe akoba ndo sena ndenge moko ya kanai ba ndlo ngako na vina ngelo na linga te ya kanai
so pena na refe ke yo noko be mutu te zo ila ninga kanai oza kindoki no za kindoki je m'en fous ponga kindoki te kota na ngoko te ile kana ate parce que oza kat na ngale ki munene ki koleka ba o ba pratika ba bilo na bango wana na esprit ya bien donc ça veut dire que ngama loba noko et c'est bank sa ngate ozo on ba bank sa ngate respecter nga ngam na ko kabela yo singa avec tous les respects oui ba peine monsieur zoma na ba kine benga ba koto ya DCV au moins mnaki mutabengi na oh mende nini ko yo ba te ba la koto ba souffraka ah yo za na kine yo gebisa ngam na poto ke yo ibite ba koto ba souffra bo sunga na sana sunga me biso ke na poto benga na o souffrir o me na on nini alors DCV na ko ba eloko moko pona o soutien intervention na ngai lokola bande ko mususu bani ba zo maloba na loba boy to boy to botami na famille to ba bantu ba mama na biso ba botami na ba famille na bango mais na ko dit na loba eloko moko na otinda ba te ba kabakate il faut ko kaba parce que bible lobi yango il faut ko pesaka mais ko koma cheval ya mututé soko senti ba comme ko utiliser yo wana pene faut zo décision na parce que biloko ntango au moins la plupart même na ba famille bato ba kabakate ba bima bato malamu mutu so apesa position na famille ti nazanga libela abima mutu malamu mais mutu apesa position ya ko pesa so likambo ya tatikala na 200 euros azui 80 euros atinda tikala na 120 euros bato andi ba ina bango so oyebite bo remaka on a poto bomona bako ina mu ko la ko pesa ta ko mutu mabe mais ba bosanke mutu moko azali apesa kana yete si azo déjà position na ka pesa ka te azala kana ngo peti bato andi batikala bato malamu yona il faut ko zala ne kenge ya koiba même soki po kena kini ba moni ki oyaki na lola ozwa mbongo okomi na kini yeba bato ovana na bango yeba bato kosola na bango yeba bato kolia na bango ke basi note ba koleka yo pour rien et kengo wana il faut zalaka parce que moi na mitema ya bato même kaye na belle to mona na bible to ndima te ke kaya ko bomande ko nae parce que ba mi ba le série wana mais comment eloko salama ki ndeni ka banda ko bomande ko nae vous comprenez ezali kindoki o wana ezali kindoki. Alors, nazon sima papa na ODSP, merci. Merci papa na biso Odom Pambo pe na bandeko bozali kolanda biso. Na banzi bandeko oyo bazali kokomelanga nyonso tu ope bozali kolanda vraiment na thème na biso ya kitoko. Thème na biso ezali na yango kilo te, mais soki tolobi to pasola mpoke ezali kilo. Ngai na koloba yango ezali kilo pona nini? Koya poto oyo biso toya totika ki ba famille na biso ezalaki bien. Mais ba famille ekabwani. Ah, ndeko. Yo ya kipoto. Otika ki famille na yo bien. Mais ba famille ekabwani. Ekabwani pona nini? Mama na yo afingi bango te. Tata afingi te. Famille ekabwani yo fingi mama leki to noko to mama kulutu te. Ofingi te. Mais kaka biloko na yo oyo tindelaki mama bota yo nde e créer problème na famille tala esika mo beaucoup tozali ko bomana wana ibiloko oyo yo tindaki na famille kaka bandeko koya oyo yo yaki poto yango kaboli famille bandeko soki totali otindi eloko koya oyo yaki ekaboli famille ndenge nini batali ke ah Odom Pambu baza na poto baza 4-5 na libumu moko abongo nga mama kulutu ata mwana moko te kimutema mabeye eye deja mama na bino akomi cible na kati na bandeko na ye na famille bazolinga ye lisusu te ye akoloba nini ye bana ne kaka mutu baza na poto ye mutu apesa bana ne chance bano bazalaki kaka bakomi ko dénigrer bino bano bazalaki tina te awa akoloba nini yango akangi oya biso bakende poto te kaka oya ye me bayebi ntango ozoteka makasu ntango ozobaluka po okoluka nzela ya poto okay yango bandeko teme na biso oyo bozali kolanda biso ntango yo ye poto famille ekabwani mama biloko boza kotindela ye aza kolinga kolata yango te pamba te soki abimi kitoko bandeko nyonso tu oyo ye to papa mwana wana Odom Pambo atindaka ba costume na ba sapatu tata na ye alataka bien bandeko ne balataka abongo biso
bandeko nyonso tu bayini bango à travers pona yoza na poto. Tala bandeko sujet na biso sika tozali kopasola mpoke. Bandeko nyonso tu bayinani pona nini mama igeta za na poto. Pona nini grande sœur mama igeta za na poto to grand frère na ye. Alors bandeko basali nyonso tu mama ya songolo bazali kolinga ye lisusu te. Likambo nyonso na famille ye alo baboye kaka po aza na mwana na poto batu ebele o baza na poto ba mama na ba papa bakufa na maladi pe mikolo oya bango te pamba te ba famille kaka oya ba mama pe ya ba papa bakoma ko boma bandeko na bango pamba te bandeko wana bakende po biso totikala mikolo na kati na famille to banda ko dicter bana o to banda ko manipuler bango lokola télécommande. Ndeko na ngai soki lelo yo za na poto papa na mama na yo bakufa motemo cheke pa noko na bien mama kulutu bien mama leki yebisanga okozala lolenge kani nzala ndengo bana ko kipe mama na yo okobanda ko kipe mama leki problème na yo nyonso tu okobenga mama leki na yo osomba lupango na kini mama leki lifwa yeba bon mama leki wana akosepela na yo ke bana na ye bazali na Kinshasa yo zali na poto soki oye na kati na Kinshasa akosepela na tala ba famille ba père bato ebele miso ezali kokufa bango makolo ezali kobela bango minoko ezali kotengama bango pamba te kaka yo za na poto. Alors poto oyo to créer ba handicapé na kati na kin to créer ba aveugle na kati na kin to créer pasi na kati na ba parents na biso mbongo okomi kosala olia okoma ko supporter maladie ya mama ako banda ko bimisa kaka mbongo bango babanza ke soki bana bo baza na poto bandeko bango bakokoma bien bazwi mama maladie oyo likolo pote sila kate mama soki mutu esimbi ye koswawa il faut tinda mbongo mama soki libumu mama telemaka te papa na bino kutu opération bona boye bandeko ba komi ko utiliser nzoto ya mama to ya ba papa na kati na Kinshasa ke mbongo na bino bozali kosala na poto esila kaka pona ba mama na bino moto nini awa na poto soki bayebise ke mama na azali kobela be papa na ye ya kokanga motema ubia kobimisa mbongo te maladi pe ezali ya solo pamba te balingi basala bino bongo na famille poma te botikala échec bo banda kolela mama azali te papa azali te me koya lero yaki na poto yaki na ni na tike ya moto mama na biso igeti yo tala na likambo oyo pasola mpoke na masolo mpoka malero na sima to lekane papa na biso mbala nkomi to yoka yo eboto papa na biso diana sulufutu de vous pertale oniati nesiko tuni motuna kitoko tangu ngana yaki na mikina poto otiaki combien po lelo mama nanga bosopele rhumatisme ya bondoki tangu ngana yaki na mikina poto passe po yo moto misenga noko po kamata colonne vertébrale papa nanga oboma yango na nzete na yo ya kibondoki papa na tango bapara bakufi akosi mwa za mikina poto po bango bafungula izine ya kotia bajelo kote papa tata la maman nanga bosi bolé bango na ebite bino na kotina solo koni na numéro téléphone na changer makamu nanga be bokoye ba soute po batu bazaki kuna wako soutenir ka papa na maman nanga loka bo sebi bo lia bango po bino ba bénéficier nanga boko ata 5 € papa eloko te pourquoi na yebi ke bino batu bosali papa nanga je pamba te bomona kana tina ya bango biloko esepesaka bino te bo lia bango ndenge bole bango ndenge bokangi nyonso papa na ngai changer numéro téléphone ko benga moto te batelenga na kuna badefa bamapa ya bato baza mutaka kufutela bango baka ko regete eza bandoki be bageta ke abomi mutaka mo geta fallait la tika na mama Sophie yeta yeke mwana mwa 10 zwa na defiki mapa afutili ngai mwana tindeleka pesa ngata mwa 20 amana ko regete moto aliaki papa changer numéro téléphone pas de contact pour na papa maman nanga tetanga se bakufi tina na yo susu nini papa na ngai na yebite donc madame kutu bilambo ezali kokima ngai na teta na bakarita sa pote ke taba ekile ba fiki ba mboka bele bana bano ba saba ofele bala tango yondoki na tinda te
limera téléphone pe na piate okotelenga na kuna tititi okondele nzale beti me biona liwale olandi mama nanga na cimetière parce yo liaki po bile bo leta tana mama na ngai po bile bo tika la bo dondwa na mbongo ya ngai papa boko dielo côté po na ba so utilité na pe limera Congo na benga te soki na bengi na benga bandeko mosusu ba camarade nanga po na kitana ngai kuna et puis na kitana ke na hotel na luka pe bino te po na bo sala tata na mama nanga po bo bénéficier nanga na lobi na piate o comprend et ça va par exemple sur qui sabat akiti akundi tata na mama na ye azu biloko to akabeli bana kata teki lupanga la matina potana abwaki bango na balabala kuna appi numéro na changer bana papa na ngai bon zelo ko souter papa na ngai pamba te na motema na bino ya mabe ya kolia ka ba mama ya bato po batina ke super wa se papa na nga sura ti super wa sa mériter ango kobo de ali pasi papa akokai pe ko kufa poko na kobota manangai na sali reconnaissante na mama na ngai tika lata super tika lata bijou tanga sana ko pema mukola ko kufa ke ne sengoke mwana nga na botaki na kolisaki alati singai yo mama leki yo ka motema mabe tala maka mama na papa na DSV ozalaka na sada kushima yo ozalaka do yo zoro belaka parce que obotaki na mama na nga eza shwa na yo na famille na mama na pa buguta maintenant la famille pa ingana na uta pa tata na mama na uta pa na yote yo ko ba présenter nga na mama ki oyo leki nanga ta isana ko peur respect mozana koko obligé ngai te ata pa ya monde ya ndenge wana oko obligé te yango bandeko bandi baza batata mama na mboka ya Kinshasa soki mbonge monani ole ko tinda ba mama ba yaka na mikina poto DSV pona ko kanga ba potre bande ba porta bandoki po mona tanga yana mikina poto basa ko lia ba frita bangana ba soso muta mona alite mais kuna na kisoto kama soika mama na kalingi soso akalingi wa musuna taba problème kuna ga matembele Thompson matembele mama na tamoli papa na gome bango ba sepeli papa na ngai bondo kizadi akatikati na mboka na biso ya Afrique papa na biso tuzana mikina poto tango yo komia na mikina poto olingo aider ba parents to lobi sala yango mais dans la prière zala katikati na prière soki mama leka abenga bien en tout cas yo mwana mabe depo kenda poto fe mai otindi ba kolo bosani nga mama leki na bosani yote me na mbongo ko kakite soki na zwi na kopesa ko ba rendez-vous le kutate oza libre eloko nini ya saela yo azali mama ya leki ça dit mama na ba botami na ye yo na kati na bango zali kuna te yo uti na kati di mama na yo mama ne za faire na ye parce que za leki na ye mais nga za faire na ye te décider. Mais quand tu dis babantu, tu respectes ta bango. Mais à qui qu'obligé, yote bandeko balandi. Pour ça qu'on soit mitote, non quand le biso to tini manto na te to komona amona nini. Mais